Bonjour, bonsoir, na Ernest écoute libino, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, ngande ko na bino. Na yeli sosi liboso ba television na bino comme habitude ya ko partager lisolo ozoleka na ko ya bangola. Yango avana banda na senze me merci na temps apesi ngana yo to solo lisusu na poko ya lelo. Na bani ko remercier batu oyo basalaka ke chaîne Mabi ya Star TV ezala toujours na bon moy. Na pesi mbote na ngana Christopher Songo. Na pesi mbote na ngai na pati nzambe babi madame Dauphin. Donc pati nzambe na pesi yo mbote mingi place ozali, sans oublier na pesi Gino l'homme à la taille de Jésus na pesi mbote mingi na yeko pesa so mbote na nga babi na Willy Church babi Muyanje international na kati ya Londres dans popotama na ngo place bozali na pesi so bandeko bo s'abonner déjà mbote mingi na pesi mbote na nga na Pacheli na mboka ya France. Merci beaucoup na musala bozosala na Mabi ya Star TV. To bandi lisolo na biso bandeko na ngai lelo toza lisolo ya ndeko na biso ya Muyanzi abengi na kati ya Mabi ya Star TV. Ndeko na biso wana azali ekolo ya Muyanzi azali bloqué na coutume na bango ya bayanzi oto bengi ya Kitwidi. To bandi lisolo bandeko na ngai na koloba mwa bokebi pamba te boyo kanga bien pamba te lisolo oyo zosunga ba oyo bakamina na motambo te ba ndenge nini ya ko chaper likambo o ndenge nini ya ko kimena nzambe pote bakanga na motambo te. Na bandi lisolo na nga balobi balobi dadi ilenda tsande matoi na yo kapamba te ba commentaire ko tia ekosunga ndeko na biso mobali. Ndeko na biso mobali bandeko na nga abengi ngai awa azali na mboka ya poto a sololi na nga likambo azo passer nango oyo zosala ye mabe makasi abi mabi ya tellement ko solola bien tellement ko baka mo eloko yo na passer message na émission na yo to solo na bandeko mosusu ba ye bandenge nini bakoyi ko sala pe ba ye bandeni ya kosunga nga na batoli na bango yo na bandeko na nga soki omoni oyoki lisolo o bandeko na nga ko bosana te o aimer ko bosana pete o s'abonner na kata chaîne Mabi ya Star TV commentaire ne ko sala bien ko sunga ndeko aza na problème akoyeba ndenge nini akoki ko sala ndeko na biso o ya pe biso lisolo bandeko na ngai bandeko o boyebi baza na mboka Kinshasa boyebi ekolo babengi bayanzi mingi oyo baza na mboka Kinshasa o baza na mboka poto bozoyeba eloko nini na loba na poko lelo. Ndeko na biso abengi ngai asololi na ngai lisolo a propos ya Kitwidi. Kitwidi ngolo bani bandeko na nga na kutima bayanzi bazalaka na basi ya famille bapesaka bandeko na bango ndenge ezalaka kaka na kutima. Ndeko na biso ya mobali bandeko na nga kangami na motambo avant na mboka ya poto ye azana mwasi ne deja na mwana moko. Lokola azala mwasi na ye na mwana moko bandeko na ngai famille eyebi ke azana mwasi na mwana moko mais famille balingaki mwasi o azana poto te na omema lisolo mwa mukuse pe mate lisolo za mulayi mingi. Tongo azana mwasi na ye na mboka ya poto awa babotine mwana moko famille ya mobali balingaka mwasi te. Barapela kaka ndeko na bango balobi ke yo ozana mwasi no ya famille awa ozana Kitwidi na yo awa il faut obala ye. Ndeko na bandeko na ngai ayebisaka ba famille na bango ke makamni bozolo banga naza deja na mwasi na nga ana poto likamni bozolo ba ke mwasi Kitwidi bona boy. Famille etelemelaki makasi ndenge boyebi kaka ekolo na bayanzi ndenge bazalaka matata mingi balobi kaka ke o mato kita biso toyebi monso na poto te biso nde toyebi nde monso aza na Kinshasa Kitwidi na yo. Na pression elekaki bandeko na ngai mobali wana ayebisaki bamama bango ke bopesa nga ta na raisonner. Mena lisolo ezoleka bandeko na nga mwasi na ye ya ndaku ayebi ata lisolo moko te. Ndenge ezalaka kaka bapapa bavayajaka bakenda ya Kinshasa ake kosala ake obeta mwa tour na kini mwa kosala musala ya ndaku ndeko mobali ntongo akitaki na Kinshasa bandeko na ye bayambi ye na esengo nyonso bavandeli ye bavandi ndenge ezalaka na famille bakoma osolola me na suka bayebisi ndeko na bango omata okite bake oza na mwasi na yo awa na mboka ya Kinshasa oyo tobengi ye Kitwidi. Mwasi na yo iyeyo olingo linga te mwasi na yo iyeyo
papa na azosi ba famille na bango mama makambo nini bino bozoloba pamba te boyebi nazala mwasi na mboka ya poto ezalaki na bali ye te naboti ne deja mwana moko nga akoki kobala lisusu ndeko na nga ya mwasi te. Bandeko na nga esalaki mwa mpasi na mawa mobali ayoki bongo aye ozonga na mboka ya poto atiki dossier wana kaka na suspension azwi solution moko te. Tango azwi dossier na bandeko na ngai akute na pasteur moko na mboka ya poto a expliquer ye pasteur wana azoki kaka ye ba prier esili mais amemaki ma frère wana na mozindo te po bakata balie wana ya kitwidi pasteur wana prier ke likolo eye suko ozonga lisusu bandeko na nga ake lisusu deuxième voyage na mboka ya Congo ba famille na ye batelemeli ne kaka voyage ya misato bandeko na nga oyo akendaki oyo na ba moment ya confinement tema ke bato bazozonga ba Europe na efungwami te me bato bazozonga bato bazokende pe kini bazali bato bazoya pe Europe bazali. Ndeko mobali bandeko na ngai ntango akomaki kuna ba famille esu baye kotikele lisusu mwasi ya famille babi o mato kita mwasi no ya famille yeyo mobala bana kobeta kara mwasi na pe ya famille bandeko na ngai akomaki koya mingi na studio place ndeko na ye avant do pas kitudi na zali tonton na poto pesa zali ekomi kotine babiloko amso alambelaka ye donc ye moko pe so totali bien afungolaki mwa porte muke pamba ta koma da kotinde alambelaka ye asalelaka ye ba course biloko ndenge wana. Siko bandeko na ngai eyo koma mamoko boye mobali akomaki na faiblesse makasi eta ke monso na famille banako ya presque chaque jour na studio azalaki ndeko mobali bandeko na nga ndenga expliquer eza passe na mawa bakoyaki na ekobo na ndeko na mwasi o babengi kitwidi tango bakoyi na ekobo baki kosala ba bifefa na bango wana bino boyebi eza ba mikolo baki kosala ba bizumu na bango basali pe esili mwana wana pe ya mwasi ya famille aki bongo azongi epa na bango eleki su 3 jours te bandeko na nga nde mobali wana expliquer nga famille bebisi eke yango yo ozozela nini yo oza awa luka mwa geste okende kose présenter epa ya mwasi no ya Kinshasa oyo tobengi na kombo ya kitwidi mobali wana aboyaki pression mingi elekaki bandeko na ngai mobali wana ayoki bongo ayo kozonga na mboka ya poto tanga asombi billet na ye asombi billet moins cher senga la sta asombi billet cher ale apamba asombi yango na 750 tanga yo zonga bandeko na nga a partager pe na mutu te ni pasteur na bango ni na mwasi na ye akomi osanti ba menace na kati ya famille ye moko akomi kosanti mal à l'aise ekomi kobangisa ye na makambo azoka na matoi na ye oyo famille bazoyebisa ye chaque fois yaka otikaka mwasi fo bala mwasi fo sala geste biloko ndenge wana ayebisi famille boye botikela nga dossier wana nga mona kosilisa ngo botika nga calme pamba te bokomo tianga mal à l'aise famille ayebisi bango ezalaka totikele beke makambo oyo eza na maboko na biso famille olingo olinga te okobala mwasi oyo me ndeko mobali alobi mabia na kata motema naza na culpabilité pamba te nabimaki deja na kitudi wana tosalaki ne deja babi fefa sikoyo eloko etinda abenganga point oyo ekangi ye motambu wana ekangaki ye na sens nini ke abimi na kitudi na ye na système ya kitudi bandeko na ngai ndenge tonton na expliquer nga ezalaka mpe na façon oyo kozalaki osombi kitwidi donc osombi libala wana ya famille ntango okosomba yango bandeko na ngai eza kola olibere ndeko mwasi wana donc olibere ndeko mwasi na yo oyo ya famille ya bala yo mpo ozala na kimia me ndeko na biso mobali bandeko na ngai na mboka poto alingaki asomba oyo tobengaka kitwidi asala système wana a libéré fi wana pamba te fi wana bala mobali mususu
siko fi wana bandeko na nga aboyi akangi kaka motambu na ndenge basalaki babizumu na bango na tonton ya poto mwasi pe ya kitu dalobi ngai pe na kochika yo te lokolo yebi deja nzoto na ngai tofefi na yo deja ngana yo na kochika yo te pamba te ngano tosede ya babizuma nzoka fio bandeko na ngai na mayele na system nini bandeko na ngai basomba kitu nde nini balobi basomba kitu di mobali akopesa mbongo na famille soki mwasi abali te mobali aza wana mpona kosomba libala wana donc alibere mwasi na ye oyo ya famille me lokola bandeko na ngai soki abimi na ndeko ne kitwidi eza pasi mingi mpona kosomba yango yaomoni mwasi wana ya famille akangi ndeko na biso ya mobali na motambo pamba te bafefaki na ye deja mobali wana akomi kwese mobali wana akangami na motambo nayebi te soki akosuka ndenge nini na système oyo mwasa famille alobi ngano deja kwa tofefaki ngano na kotika yo te il faut kokobala ngai nasi naoloba eloko place wana danger nango bandeko na nga eza nini siko ndeko mobali awa na mboka poto azoyeba te asala nini na dossier pamba te bafefi deja na kitudi na ye wana mpona ndenge bomoto bandeko na nga boolanda émission ya mabi ya Star TV eloko makasi ekoki kobikisa ye mingi soki basanganaki na ye nzoto te nasi naoloba eloko me na ndenge systeme ya kitwidi na bango ndenge frère wana explike nga loko basangisi nzoto deja na ndeko na mwasi bakangi ye deja na motambu siko mwana mwasi akale alobi ye pe akobala akolibere mobali na famille te akobala kaka kitwidi na ye wana pamba te bafefaki deja nasi na oloba eloko yango balobi bandeko na ngai Ben Mateta les jeunes millionnaires nayebi te soki okoloba nini na dossier oyo siko mwasi ya famille alobi aza pe na besoin ya mobali mususu te ye kaka alingi kitwidi na ye wana famille alobi me olingi kitwidi no wana tozo comprendre yo me ndeko mobali pe alobi ke ye alingi te ezanga na système il faut asomba libala wana asomba kitwidi wana ndeko mwasi azokale na famille nanu eyebi te ke ye na ndeko na mobali esida basalaki babizumu na bango famille eyebi te me mwasi te maki ayebi ke bafefaki deja na ndeko mobali ya mboka poto na kitudi na ye wana yango moni akale pe na famille yango ndeko mobali alobi asala nini na dossier oyo bandeko bozolanda histoire oyo botya bacommentaire na bino bopesa ide ndeko mobali ntango akokota na message na biso na YouTube akoki kozwa ide kowute pa na bino yo na bandeko nanga bosabone massivement na chaîne Mabi ya Star TV balobi makambo bien ezali bascénario ekozala baconseil ekozala makambo eza toujours baréalité ya vie ekosunga bakomite biso ya bako Angola nasi nazoloba eloko mpo na station bandeko na ngai mutu aza na danger makasi eza ndeko mobali pamba te libala ya kitudi bandeko na ngai famille evandaka lokola fondation da famille evandeli yango siko ndeko abengi biso lelo bandeko na ngai alobi asala nini ngai na bino bandeko na ngai mpasi bona na émission Mabi ya Star TV ndeko abi asengi lisungi na kati ya Mabi ya Star TV to pese toli ndeko na ngai sokoki lisolo commentaire na yo ekosunga ndeko mobali tanga kotanga ayeba eloko ni akoko osala me biso na kati ya Mabi ya Star TV bandeko na ngai tokopesa ye toli boye eloko eleki libala kitudi ndeko na ngai eza libala moko eza lien ya famille eza na kati wana mingi ndeko na ngai mobali ozolanda ngai
ba famille ba profitaka mingi na sima ya libala kitwi na si nazoloba eloko pamba te ba bebisa vie na yo pamba te basi mingi kitwi di ba famille batilizaka bango na ndenga molili na si na lobe eloko place wana tango ya koya na nzoto no be na vie na yo akomi porte ya famille ba famille bakomi kokota kosala makambo na bango na ndenge balingi na sima ya kitwidi yango ndeko na ngai na suki wana eloko toyebiso kaka ke lokola tuka liboso okutelaki na mosali ya nzambe apesaki yo alandelaki yo priere makasi te soki oyebi ke ozali na moto azolanda yo bapriere te na kata mabi ya Star TV basali ya nzambe baza ebele bakosunga yo na priere pamba te lien oyo ifo kata yango soki okati yango te keke so obiminaki kitwi na yo toboyi te ndeko mobali okendaki vite fe mingi likolo ya buzumu tani tokangami na motambo ozokoka suki obima te yola bindeko na ngai luka bapaster baselo priere bakenda mozindo bakata balia na famille kosakana na lisolo ya kitwidi te vino eza deja na motambo pamba te bino na kitwidi bosaida babizuma na bango wana. Merci beaucoup na bandeko basutenaka mabi ya Star TV. Merci beaucoup na moto na nzambe babiende bibliothèque na kati ya mabi ya Star TV. Na pesi mbote na nga bandeko oyo boyoki lisolo oyo boko s'abonner mbote mingi na bino. Na pesi mbote mingi babi Chantal Kimora babi mwasa patron na kati ya Acne babi mwasa na saki nde saki ya Chanel eko ya rate na lipeka na ye. Balobi merci beaucoup bandeko na ngai bo s'abonner. Merci beaucoup na lisolo na beti na ebike Ben Mateta les jeunes millionnaires akoloba moi eloko na lisolo oyo. Merci beaucoup bandeko na ngai tokomi na biso na suka nzamba lola sala bino bolamu soki nzamba yete tokozonga lisusu liboso ba télévision na bino ya koloba toujours eloko to sunga biso na comité biso ba angola babi soko za lisolo bandeko na ngai contactez toujours Mabi ya Star na Facebook na ye obeti Mabi ya Star TV osengi ngai friend okomeli ngai bandeko na ngai tokosolola opesa ngai lisolo oyo koyi kosunga comité na biso bako angola. Merci beaucoup ba Mourez na